azali et le côté mutu wana zolo bana azali le côté za nia soso na ninga osakana te nga Garçon Plaisir na lo banguti ngana mutu makam na sola pongana ne loko obanga te kinane loko mutu akoko sanga te ke boy le côté mutu wana avant le baké que boy staff côté yo abi nini conseiller yemoko nanu côté mutu wana zali wana nanu yemoko lia mitalela nanu côté ya bureau na yendenge ya bamakam na yendenge ça na désordre oyo na minute net za royinda bazo yoka na nte lia bongisa na makambo eza na kati ya mouvement na ye avanda kaka so atana ye ya koloba ba combo ya l'impérateur de la rumba congolienne patron nga ndenga za na tanga sala ba mission calculer raete tona ba conseiller kitoko patron na msala ba conseiller na ndenga osakana te muto zo ba mamba ba conseiller wana poto ndima na ye pa na ye azana ba conseiller bien amekana nu ko vendre ba master na ye ba lesbienne mona ki bazo loba ba réseaux sociaux avant sa bateau no bazana kata orchestre na yo bazali likolo o bazo loba biloba avant de sabango to mona make azana ba bon conseiller faire aussi parce que départ il y a copie dans quartier à Paris ba te belé ba non c'est plus la langue au faire net faire aloba qui Kofi on y a ta potote au kemi qui la potote c'est vraiment ba te belé ba komi ba te belé ba benga oui faire penda zui azui Kofi le loin yati ma belé donc a nyongi penza arrivé à Kofi Olomide na quartier à Paris Kofi Olomide bon mat artiste belé ba sala ki ba clip ba ko bandela ba clip deux fois mo pona nzembo wana ba sentir ndo niveau ya nzembo wana na ndinga osakana te ba ko bandela ba clip clip à Robert Tatin clip à Robert ndinga osakana te ah clip à Succès laquelle vous allez nous capter en ce net moment c'est bel et bien votre humble serviteur Shadrack les mignons de la presse est toujours habile de vous servir je reçois pour vous un des porte-parole des Ferregola il s'agit donc des Garçons Plaisir il est à ma droite nous allons donc essayer de parler de l'actualité qui se passe à l'internet pour aussi de savoir la position n'est-ce pas de bien vouloir recevoir la sortie officielle il y a album il y a Ferregola premier soin je pense avec Garçon Plaisir to beta ma solo to mekampe kokota na mozimno un peu un tout petit peu ya ba mambo ezo le kana internet aussi on va épingler par rapport il y a Papa Lutumba to yeba so Ferregola Rosala ou pas voilà quoi. Je suis avec Garçon Plaisir, mais avant de vous présenter mon invité, plus rapidement, je salue tous les internautes qui me soutiennent. Au bas soutien Shadrack les mignons, au là je vois directement Dani Chandou le designer et un grand merci à celui qu'on appelle Avalopine du Tour d'Europe. Ouais, Avalopine du Tour d'Europe n'a pas eu un beau tébélé au soleil lobby, n'a pas eu un soleil au bon an calamité. Pour rapport aussi à Alain Chandou, n'a pas eu à Liège, via Petit Naï, n'a pas eu un beau tébélé. Donc merci à vous. Restez branchés, je suis avec Garçon Plaisir, à qui j'ai dit bonjour, bonsoir, Garçon Plaisir. Ouais, bonjour vraiment, frère Nanga Shadrack, bonjour Pénabato, Tubazolanda, Bisso vraiment na minito, Tubalingaka, boss Nanga, Jésus de Niance, l'impérateur de la rumba congolienne, nous parle sourire. Voilà, l'impérateur de la rumba congolienne, nous parle sourire. Boni Basangoy Angola. Ouais, donc Basango Angola, Kitoko, donc yo motan on talanga déjà sentir maqué, si ka to kenda ki to zonga, donc makam to le Kitoko. Je vais essayer. Ouais, Sir Yandenga Rosaranate pour Tobeti deux productions, première production Tobeta Kibongo, na signé Atlantico vraiment, et ça là qui vraiment plein d'Andenga Moya Rosaranate, Maramou et Samagi na signé Atlantico, et ça Maramou et Banda Rosa Masera Titanic, na intervention rapide, et ça la m'a sauté, mais biso Tokinde Kozong c'est un akati à Angola, Tara Angola, Bazagi vraiment dans Zarana biso, et ça l'Itamoula est tandis qu'Okinde sauté, mais tu as qui Okinde, puis artiste Jésus de Niance à côté qui Angola na Ernini, pour artiste Belé, Bakinara Angola, on a Missou Bakotara, 20h, 19h, 18h, mais Ferregola à côté qui Angola na 12h30, Yambaki le rôle à moi en ensemble, donc les gars qui vraiment très bien. Et les gars vraiment très bien, nous savons qu'il y avait un producteur Paolo Tudilo, je pourrais citer les noms. Paolo Tudilo, habillé à coincer Bino. À coincer Bino en main fort, c'est-à-dire que abeti ça qui va concert na ba jour au Bino be wana obeta ba concert à ça qui va jeune ya Luanda abeti bango ba concert, c'est-à-dire concert au surtout concert au bobete ya suka ba beti penda suka na piaka parce qu'en ce jour-là il y avait des concerts au Paolo tout la salle ça qui pour na ko déstabiliser Ferregola. Donc certes par rapport il y a ba investigation il y a ba recherche sociale Ferregola penda ba concert à beta qui ya suka wana eza ndemote na ba concert président, c'est-à-dire que Paolo tout la salle qui réussite totale à concert bino. Ouais, ndeko nanga moni biso toza déjà eli na ndenga kosakana te biso ndenga za na moni bakanga mbula même pepe bakanga ngote donc biso to mo pepe
donc biso ato ba commissionnaire muto to tanga wana nga na yebi petsuana bien azaka commissionnaire ya ba producteur petsuana ozotanga wana aza commissionnaire aza producteur te petit aza petit na nga na masana ete aza petit aza commissionnaire aza producteur te donc tant autant ba producteur faut tala ba producteur otanga ba lokwa ba Seleman Zombi ozomona wana ma producteur so totali mutu na lokwa GPRS ye wana producteur mais na kati Angola wana auto donc mutu ozotangela nga wana ngai na Angola wana na yebi aza commissionnaire donc na yebi na ma production te bien la production te mais muta beti bino penda tout à coup okokate oza Jésus de Nuance maître du temple to beta ki deuxième concert na Asacampo wana eza salmoro ebimisi kana kati ya Luanda na si batu misusu na ba yebi yangote Ferigola za premier artiste oyo a beti na kati ya salwana vraiment na sire ba image au monde na yango sur quotidiennement na YouTube vérifier au monde na yango vraiment concert les qui très bien to beti deuxième concert na biso na kitoko na minute onde na lo babo to za bon na kati ya Kinshasa awa donc kala trotte awa dans le kala trotte awa to zo longwa to za bon na Lubumbashi to za na production monte au beta wana après wana to zo rapide na Kinshasa to za vraiment na ba production embelé oh il faut to beta. Vous avez vraiment la production blessure. Apparemment, on dirait Paul te dit le à Nyongi Sibino. Pour ceux qui commissionnaire, on est là Moussana était à commissionnaire. Dans le temps commissionnaire, à rôle Lukape Cop Mobo Ndeni Mike Lokamba, on a la production Mobo Lukilang artiste Mobo au changa contact na ye abeta na Luanda. Tamsuske kinga ndeni lupango mo ba oteka pembeni na Luanda Lukilang ai mutoza posa osomba lupango na tegele lupango. Eza deux choses différentes. Ozoka producteur na commissionnaire c'est le monté. Parce que là on est salaire que yeka pamba boy ameka ko coincer bino. Te yazana agona o coincer biso ta okokana otenga mona gaction plaisir service arcaïda muta makambu na ndinga osakana te tango zotangela ngade yake jeune mo ya commissionnaire nga na yebike alata ba pantalon mo ya dongi toboka na sima nyoso masoko nyoso tika la libanda donc azana agona osala mambo zoloba na te a poussa na ta pembeni te. Parce que le message nous avons lancé dans la surtout pour le pas dans la coincé bino, pas le dans la nyongi bino. Donc si vous avez un bon nyonga qui penda. Tende on a moni biso toza teke umbo. Donc ma belle zo mono et tout ça biso. Et tout ça biso partout bisika nyonso to beta ba production na biso il est très très bien. Donc le loro tengela ngai teke li solo ya commissionnaire moko boye ke boye. Azana niveau te. Alors on a un niveau moko te ya repoussa na tana patron pembe na patron na ngai ya repoussa na pe pembe ni ngai gaction plaisir muta makambo po biso ta patron na biso Ferigo la foula biso apesa biso na makambo izama ki eta on a obima boy bato basanta ma ki gaction plaisir ye o sentiment ki ngombia bato bon siko biso moko tanto kiti na mabele na Angola concert les gars qui donc ngombia salama ki na ndenga osakana te Angola vraiment ki toko na ndenga osakana te donc ba fanatique tout Angola vraiment na remixer bino vraiment na ndenge bozaki na biso na kati ya Luanda wana vraiment na mona ki ba boss les mies ba ala ki wana donc les gars qui vraiment très très bien le repé ba te belé ba nyongila on va bi faire amemi ka 3 complet bilamba ala tara bilamba moko maître du temple papa nga na website moni patron na ebité artiste moko na Congo o ganga na mangamba bilamba pa na ye pe ya la tara ba bilamba ya pa pamba te ndoto mona ba artiste mususu izarake oki kotala catch na yo mona on tamsu $10 patron nga ata catch oyo alati soki ba pirater yango mona yango ba prix banara ba $100 ba $150 nano kita na $50 te donc patron nga na mona artiste oro comparé na makambu ya bilamba azate yala ta ba bilamba mo boete ki ya likolo ndo mona ba mission so bala tarake awota mona nzela bo akuteni gaction plaisir alati yango te patron nga à l'équipe artiste belé na bilamba per exemple muta kude ya ndenga osakana te amuta kude ya ndenge osakana te voilà tout mais quand peu kokota na actualité au pelelo et salimo nungu na muta ba te belé récemment fali pour auto les na mission na et pas confrère nga Abdul Kaba à sa l'émission batuni Ferigo la par rapport à Mambuya âge abi na rosa vienne et musu pas lekilanga et musu pas petit et puis alobi azana ba faux conseiller yango mona lelo faire azo matate après c'est par exemple très simple abi d'ailleurs so talinga na ba Instagram nanga na za plus suivi na YouTube nanga na za plus suivi ya ko tsa borboé 2 semaines après nga na yo tsa na oleka kaka donc ana ba faux conseiller batu ba finga ka en entourage bien en tout cas papa omoni lelo yo muto zo tanga kombo na nga una ebiete donc na ebiete yo muto zo apprendre nga na yebi falite te na ebiete na yebiete yo muto zo apprendre nga kombo wana yebisa muto ba yema na patron na quartier la tête série
patron nga bandiko yemba tant patron nga yemba na franc congolais mutu wana zo tanga wana na yebite nga na yoka pa masa nga yi nani seleki binda wa kitambo mutu wana zaka chocholi na orchestre na yaba na robina wana siko o tangele ma o comparer na patron nga te ana niveau na ete mais on les passé les lois azali et le côté mutu wana zo lo ba wana aza loko taza nia soso na nenga osakana te nga gakson plaisir na lo bangot nga na mutama kam na sola ponga na loko obanga te ki na loko mutu akokosa ngai te ki boy loko te mutu wana avant le baké ke o boy staff koto yo abi nini ye moko nanu côté mutu wana zali wana nanu ye moko lia mitalela nanu côté ya bureau na yendenge ya bamakam na yendenge sa na désordre oyo na minute net eza royinda bazo yoka na nte lia bongisa na makambo eza na kati ya mouvement na ye avant kaka so atana ye ya koloba ba kombo ya l'impérateur de la rumba congolienne patron nga ndenga zaka na tanga sala ba mission calculer kaete mais so avandi kaka ke po amitala mabato ba kipe ba chaika fo lukatanga komba ferigola ro kipete abi pe mabete aza niveau moko na été te basala comparaison na muto yo tamsu bosolaka na muto tamsu so bokipanaka muto akipaka yo te ayebi makam na yo te ayebi yo te amona yo te parce que yo obanisa comparaison point mais place moi lobaki abi bazani na quartier la tête en ba beta ba kola ba master mamo yo zolo ba wana esika wana ozotanga orchestre wana ozotanga wana patron nga yaka na orchestre wana yaka kopesa cours ya chant pour orchestre mais quatre orchestre wana ba misie bana leader na banga na oyemba na zolo makama na oyemba yona koyoka na te na quatre orchestre wana ba misie bele bazaka na bayeba koyemba te ba jeune musu na ndo mona na ba alanga lokwa ba chocholi mais patron nga tanga kende na quatre orchestre wana azongisi bango ma habité bolongo na un système ya hôtel mabozo ba kiti bovanda abandi ko pesa cours ya chant pesa bango cours ya chant pesa so monique étant patron nga al silisaka cours na ye alobi ke asisi cours na ye akena emikili na sima na ye kaka départ écouter na orchestre na yo garçon plaisir à ma bé tinga na sola na mutu na histoire faire bena yo pesa cours à chant na quartier la terre pesa cours kuna patron nga abeta na orchestre na te makenda ko pesa cours patron nga mona wingeti ba fali akima mota fali pour parce que à l'époque là fali pour voilà qui pesa cours professeur yo pesa cours na kati ya école parce que yo élève moko beaucoup tout donc oza ko mutu moko oza vaurier okoka eloko te siko yo loba ke oza langage no loba patron nga kina ko pesa cours tanga sisi ko pesa cours akangi bagage na ye akei na eko longwa bo orchestre panzana mbalamo oka bo kingandi alongwe yo mona ngote bika mtolo belali king na yebiete king na yebiete azana fali popa nga na yebiete muto pesa fierté République démocratique du Congo yana ba trophée na banini awa ça la fierté oyebi fali na yebiete amukete. Chers amis internautes, je suis avec Garçon Plaisir. Je pense que cette émission fait un grand plaisir à celui qu'on appelle Tour d'Europe. Nabi Gato Soleil Lobby Garçon Plaisir. Avant de me un peu déroter dans le sujet, de me un peu déraper, tout le monde il fallait pour para auto lobela. Fallait pour pas. Musicien. Ngana zo yeba ete azamwana mwasi ou bien azamwana mobali. Oui, fallait. Na yebi ete? Faut la tsanga yo elinga photo tala jeune frère tamsu na comprendre mais karabo na yebi ete. Et botama Congo apparemment. Ngana za mwana Congo na ninga ya tongo ya osakana te na yebi ete so na yebi mutu na webi so ke mutu na yebi. Parce que bato ba lo ba faire na ba faux conseiller tende ni mo fali na bato fali bandi marquer faire existe kaza artiste et musicien monene. Moni patron nga sera banda ba maramoni ostuko bango ba alarate. Biso tona ba conseiller ki toko na ninga osakana te. So to china na ndenge na ya libanda ya mboka. To na ba ya dadangu abana. Donc suka na conseiller na ninga osakana te. Fia na zaka maki tamsu problème wa obenga ngai abandi ko conseiller na ngai na okutu mwana musala ya patron nga ferigola. Ipa na ba mimi chiki. Te na yebi ba monte ba bana. Nga libanda solo ferigola. Na beta masolo ferigola. So tutali ko tabela to na idomu zamba l'intouchable. Ozomona. To na ba fiskelele, to na ba vena so JP Minga big manager. To na ba conseiller na ndenge ya osakana te na kata mouvement. Orchestre na biso orchestre lokwa ba orchestre muso mona ra te ki oza terre mona ki ngandi boya biso za bongo te biso vraiment tambola na ba ndenge moko sentir manki izo ki mana ndenge mo musala kitoko. To na ba conseiller kitoko patron na musala na ba conseiller na ndenge osakana te. Muto zo ba mamba ba conseiller wana
poto ndima na ye pa na ye azana ba conseiller bien amekana nous ko vendre ba master na ye ba lesbienne mona ki bazo loba ba réseaux sociaux avant sa bateau non bazana kata orchestre na yo bazali likolo o bazo loba avant de sabanto mona make azana ba bon conseiller et le remonte le monté garçon plaisir et bigio comme ça rende le bamba on chaud oui bi falité plaisir na yebi mututé mais si ko ta on a lobi na yebi mututé yo ben sara mutu on a makasi to na kata Congo mais biso nyoto ebani tout on a kata Congo yo ça peut tam susu donc ndeto na kata Congo to sala na Congo awa watu kutana na banzela e ngo l'accepter que ndeto kutana na banzela mutu mo ba ole kanzela na ngapi na ole kanzela na laxiki ngana to ebani te. Voilà, garçon plaisir, on va revenir. Toi, mais quand même, tu as solo, au Pélélo, tu as belé, faire aux yeux. Parce que, départ, il y a Kofi, dans le cadre de Paris, tu as belé, non, c'est pas dans la route. Au faire net, tu fais à l'oba qui est Kofi, on y a ta pototé, ok, mais qui l'a pototé. C'est vraiment, tu as belé, tu as belé, bien, oui, faire répondre à Zui, Kofi, le loin, y a belé. Donc, à Nyongi, Penda. Arrivé à Kofi Olomide dans le cadre de Paris. Kofi Olomide. Azanan. Mais ex-patron, il y a président. C'est génial. Il se doit pas dans Wingit. Il se doit pas dans Wingit. Tant que tu as un combo orchestre, tu as bien monté. Fiolon. Mamba Wingit, tu as un venam soba bantsone. Autant que soba président na biso ya Wingit musique à 4x4. Jibem piano moto pamba Salvatore de la Patria. Bato autant que la bango wana. Mais tout autant que la bato mo ngana yebité. Na vraiment na question na répondre te po. Masolo zo beta o bato wana biso to calculer bango te. Banzela na bango batambola biso to zala te. Makamu na bango to kipara yango te. Sikoyo to reba makamu na bango ndeni to kipara bango na bango te to mpe makamu na bango te. Entre autres, au ça ignorance. Au mieux pour ça ignorance entre autres parce que Kofi Olomide a mission. Fallait pour pas mission. Bango dia soit mission nene. Ce que yo oye ba bango te. Na bango te. Garçon plaisir. Te na bango te. Parce que aux aranakin, au vendarakin, au vivaranakin. Non ma wenge na expliquer wenge. Au sara ignorance. Moko boye te que ce qui a vendé ni te. Si je comprends bien, oui, bino bango mais olingo do bela mamna bango te. Mamba batasi bolingo ko tengela ngao. To sauter le solo papa, to solo ma solo. Voilà garçon plaisir. To betement ma solo et avant to me camper ko les cannabis nino pesa biso non jusqu'à quand toser la premier classe premier soin voilà. Ouais donc na minute vraiment tout ça en pleine préparation tout ça l'album na biso premier soin album vraiment le toujours vraiment temps à travailler en gros album oyo vraiment lelo yo ngai garçon plaisir mutu ya makambu na vraiment temps à revendre na studio na yo qui vraiment ndenge patron nga fait rigoler l'impérateur de la rumba congolien no Jésus de Niance ni voiso yemba non na tuni patron nga secret na yo izalaka nini atali ngai aseki asingai bulokaka. Donc, na quatre disques vraiment, na zeb sera tout partout monde entier, autour de l'ingara fait rigoler l'impérateur de la rumba congoliano. O nyo swami yebani ke abengaka ami benga maka prêtre. Na quatre disques sur bimité c'est que ça l'a raté. Pour nga na 8 ans ya kovana na studio na yo kinzembo banzembo oza na quatre album yo. Suka na ba chant na ndenge ya kosakana te moni biso. Tant que soit matin na biso to fanda na studio pour na ko travailler tant to bimisa geloko to bimisa ba biloko ele kara outé to bimisa ma ba biloko etikala so tel lelo ba chanson lokola ba kifi fa fera ya ba chanson mo etikala oro yo kanga lelo o kara loko album mo tu makala mingte so yiba nzembo lokola maboko pamba o kanga siko o kanga nzembo album mo tu maka intimena do biso mato sala ba biloko etikala to sala ba biloko ele kara na nzela te. Donc album na biso vraiment tout ça en plein studio tout ça là vraiment bana kini bana braza partout monde entier ba gaulois autobolinga faire rigoler l'impérateur de la rumba congolienne boza la calme boza la disque au jour disque kobima ngana aussi vraiment na ba fanatique na biso bolega vraiment na ba édition bo télécharger yango boyoka niveau ya musala o tout ça vraiment na kat album na biso. Voilà niveau musala o to me quand même ko ça mon analyse qui par rapport à Banzembo. Si on voit bien pourquoi tu m'as fait ça? Ouais. Tout ça, comparaison à succès entre pourquoi tu m'as fait ça et Maboko Pamba. Au monde qui fait le loin assez. Parce que Maboko Pamba, succès, Maboko Pamba, ça là. Il y a un pourquoi tu m'as fait ça. Pourquoi tu m'as fait ça? Aux hommes, on a tous kendi.
Tout ça, likolo. Par rapport à succès. Et ça, un succès. Et ça, un succès. Nga garçon plaisir. Naza maman na muta makamba au saranate. Nga inde sala bonde bino bola la bobimara chaque tongo boki ko tambola nga isko butu na bande vina ngai. Tant na sala vinde zara butu. Na tambola partout na zo kande bore zo beta. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi tu m'as fait ces écoutes ces chansons oh ils ont bêta donc ils ont le moyen s'en sortir les autres chanson il faut ça na kilo ya pourquoi tu m'as fait ça yona sur zo ka demba wana ndezo peser na ebité za na chanson wana moko za na valeur ya album biso to yemba manzembo sentir maké oh za marqué rumba cravaté donc papa na maman bo latima ba costume bozo bina donc bo sentir maké bozo bina marumba mo ya ba responsable to beta ba rumba terre à terre te to beta ba rumba moko boete ke o ya kibudi kite to beta marumba donc zo yo kama kilo demba o sentir maké donc mire ningana mais na banje monyo so ba mbil Jeff Nchadi leteta bah ya faire aimbi na ekitoko mais oh ils a succès des affaires voilà logiquement parlant nzembo wana eza suka na chanson eza pilipili o babenga ndungu zintende ezo soit na ndenga ko sakana te biso belsi batu libo mat artiste belé ba salaki ba clip ba ko bandela ba clip deux fois mo mapona nzembo wana ba sentir ndo niveau ya nzembo wana na ndenga ko sakana te ba ko bandela ba clip ya Robeta te clip ya ko ndenga ko sakana te ah clip ya succès ta clip ya succès te clip eza kitoko mais nzembo ça na ngopesi nzembo ya succès nzembo na succès nzembo ya succès nga na tambola kana omona makambo nzembo zo sala donc nzembo mezo tambola kitoko Ibator a embelli Jeff Nzadi le teta. Souka la chanson. Fali pour pas embelli Jeff Nzadi le teta. Obi. Wana na yoki ngote. Il y a belle pas embelli Jeff Nzadi. Ngai jeune talango na lukana kutana ina ba so nzembo. Jeune talent, na jeune talent. Ozo tangina so na ebiete. Oyebiete. Te na yebi mutu wana te mais ko yango na yebisu. Wana bato ba embelli Jeff Nzadi. Ngara yebatu musu te mais ko fo lukela ngai jeune talent yango. Na ameka ko yoksa nzembo fane ke bato balo ba ntita nzembo nene biminde faire ego la piquer à solliciter soit yembele nzembo pour faire aboire kaka kaka on nga ke asani ni solliciter yembele Jeff Nzadi le papa yo sa marambo oza na kati ya musique mais oyebi mama musique ndenge za etambola te patron nga solliciter ou bien nani mécène wana nde a solliciter patron nga Bolandi va fali ba pas biso to na bato Rolanda te papa to na muto o comparer biso na ye azati po toza likolo na bango nyos tout donc na kati ya bato nyos tozo tanga wana eza na mutu moko te oyo lelo na kati ya Congo abetaka o demba ko leka faire égol azati c'est pas vérité au penala sata bora ndekonanga Abdul Kaba action vérité na génération à faire et ata na mutu mo taza likolo à faire mata mukie la génération fait rigola na ebité oyo muto nini oyo bimselanga ki aza même génération na fait rigola oza likolo ya fait rigola azate mo loba poza azate azaka yemo azate azayemo leader incontestable azayemo aza likolo hein wana za avis à garçon plaisir voilà garçon plaisir avant tout chiter to meka pe ko beteri loko opelele sali soni makasi soni penda soni alors soni el kamuni na bino na bino ba porter parole na biso ba journaliste na bande ko na biso nyos na ba artiste et comédien à faire mtakala to moni de on a biso piroger mon mboka ala pe ka porter parole ya maison mère le rôle ayo bosa rabulo moko ba oti ko publier sex tape na e donc ni o ba to ba lo ba muchopi donc nzoto eleki nini na libumo eleki bo na mulai donc excusez-moi pour le terme quoi obi libumo eleki bo na munene eza bongo bon sango wana vraiment ta batinela nga na vidéo wana na ko kotala te puis Roger aza collègue de travail sala inga vraiment pasi mais muto asali loko wana nzamba za juste ata osali yango epa ya mutu mususu yeba pe ata ndeko na yo ba osala ka eloko wana donc ngana za na eloko teki oyo na roki ko loba pona sepela na mawa po aza frère na ngai donc sala ngai vraiment pas mais mutu asala ki yango nzamba likolo azali peut aussi là yo un jour garçon plaisir ta on a ebsa bino na kana mbango na lobe la ka ke na za muta makambu na ndenga ko sakana te na muta ko yela nga ba jeki zengi wana te ata basi wana tu ya poto ba meka ba je wana ya bandenga ba kizengi na ba jeki zengi wana ba meka ba kokate garçon plaisir za mutu ya makambu na ndenga ko sakana te nga ba biloko wana ko ya te po nga na za na dernier de yuma na na dernier de yanke na timba na 5 na 4h du matin donc ngai na yumate ko likamanga basi ya poto likamanga basi timba na dete likamanga basi ya poto donc na kini ya moi ça raté faut zara na moi na poto
Ah, bon, mutuna mutaza na ndenge na ye, mutuna mutaza na ndenge na ye, mutuna mutaza na ndenge na ye wata musawafi na ye. Moi sinon t'as là-haut. Voilà moi c'est un pote. Ouais, na pesi mo sina ngambote sikazali. Ah, pote toi. Ti na pesi ka mo sina ngambote. Voilà, garçon plaisir, toi, chité Nabiso. Quel sera le mot de la fin par rapport à l'émission ou par rapport à Mambo Tolobele? Mais avant tout, d'abord, j'aimerais bien poser une dernière question par rapport à la situation de mon papa Lutumba. Étant grand poète ou à la fierté père démocratique du Congo, faire un goal à prévoir quoi pour arriver à papa Lutumba et tout. Ouais, donc sango ya papa Lutumba vraiment donc isa sango moko o lelo et puis vraiment pas si patron a fait rigola aza vraiment na mawaya ko sakana te na ndenge moko donc so ina meki lo bana me kana ko expliquer vraiment aza vraiment na mawa donc tout ça vraiment na pas si biso news tout ça vraiment na pas si donc corps ndenge zo bima boy tout ça là on a vraiment ensemble pour nous partager mawa ensemble donc tout ça là on a ma patron a fait rigola a cause là on a vraiment na matanga tikino ba kolongola corps ba okena yango kokunda yango donc tozala wana biso nyos tout mouvement mobimba tozala wana vraiment toza vraiment na mawa toza ma yakolela yango moniki na latima pour l'homme windo. Voilà, toza matanga garçon plaisir, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre numéro. Quel sera le mot de la fin pour cet élément? Ouais, donc ngai vraiment liloba suki saka ke nazo sinale na batutu balingara biso tu balingara vraiment la bonne musique. Bientôt à toujours lancer bongo intégralité à ba clip ya album Nabiso qu'est-ce que j'avais dit album vraiment lelo s'est comporté très bien sur tel lelo ba production news toujours beta izaka ka ba retomber à qu'est-ce que j'avais dit et ça vraiment que album est emballé très bien partout bisika news toujours kende vraiment sentir que batu baza toujours kaka na esemo ya qu'est-ce que j'avais dit boza la calme bozo vraiment intégralité à ba clip mais toujours banana na clip ya Marcus Damba l'homme fautif. Il a déjà sur le terrain bon mon ma qualité à clip ya Marcus Damba ndenge asale le clip na ye tala asala on a réussi avant ma Cristiano ba kende ba côté wana ba beta mondial Marcus Damba de aleka wana beta de clip dada temps azongi kina après qui a vidéo côté ba kasangulu wana après azongi Kinshasa bozo yango après wana bozo ya Nicolas Wakadougou donc apprivoisé après apprivoisé bozo asko quelques clips ya ba guide digital après ba clip wana bozo ya patron a fait rigoler l'impérateur de la rumba congolienne on a vraiment ba clip pour biso tant to sara ba clip lo bara biso sara ba clip à terre teke oyo vandira bona parler ba ni go filmer yo l'action na TVT apparemment excusez-moi dans toutes nos questions apparemment faire rigoler la rumba ça ni mambo pour na ba clip on a succès tende zalaka biso to na succès to na makambo belé to na succès to sara makambo belé to voyager ka to teka disque to sara makambo na ndenge ya kosakana te. Tout ça vraiment un succès. Tout ça na makambo. Ils ont orchestre mon côté na Congo et robeta tolo ke na biso nettement ils arake biso to répéter na inde 3 na bat ba yaka ba futara bon orchestre monsieur ça ba répéter na ba kuzu. Monsieur ba répéter na ba kuzu. Ba chata répétition populaire na ba on ta so bat ba ya. Toi na succès na nenga osarana te. Ya on a que partout biso to beta ba concert na monsieur ça toujours ba carton. Donc voilà, garçon plaisir toi Kabana déjà n'a évité s'il y a quelque chose à ajouter sur le bas moi 3 ou 4 ans aux ans. Ouais, garçon plaisir vraiment azana marambo, azana bateau il faut boire vraiment donc na pesina nous colo chez nous mon ami personnel Mike Lokamba donc azola nanga vraiment na minute l'archevêque malgré tout comme il y a chaîne habité Afrique Lengi donc ils ont vraiment ba chaîne mo bo il faut ya marabato makambulo la ba garçon plaisir bo étant dans le kan Afrique Lengi ba to sentir mage génie Lengi azole kapé en Africa Lengi donc nga vraiment pour nous qui ça na pesimbo te surtout tali na côté ya Bella Patrick Forkis Bank. Donc bah joyeux anniversaire donc anniversaire au tego la kala troté Patrick Forkis Bank Mbotama Elamu Fiston Wisani El Général John de Grasse Gaxon à Paris Glody Kizamba et Kanja Kashito Dilolo ya Benalemba na kati ya États-Unis wana Bogarti na kati ya poche Patou Ekulu odi banga para français na pesi bambote na pesi mbote pa ya Alain Ibanga London City London wana ici Alain Ibanga kanga yango le pire ve na ngai ya Willy Musheni on a benga papa na pesi bambote ya ko damboka azana 8000 km na ebike ya hotel émission yo ebike petit na ye Gaxon plaisir mutu ya marambo a roleka le boss Alain Mies na kati ya Luanda wana muta
kangi Luanda tous les quatre coins à l'emiezi na kati ya Luanda wana na ndinga kosakana te. Brigitte Wabi tata mwasi ya bana bon soto tali susu na kati ya Panama tomoni Papi Mokoto président ya les amis TV na kati ya Panama wana président pe ya bana tu ya Matongi Papi Mokoto na pesi bambote na mère na si ba Rolande mission oyo venanga Bruno Lubika mbongo ya solo mbongo ya popre na kati ya États-Unis bambote siko zali soto tali siko na kati ya Panama na moni susu Berado Prince de Zamunda, Monsieur Vexas. Berado Prince de Zamunda, Monsieur Vexas. Ici, vous allez vraiment la musique, on appelle ça Bambote. Ingénieur Georges Koch. Ingénieur Georges Koch, on appelle ça Bambote Sikazali. Ingénieur Georges Koch. Bambote Sikazali. Donc, ingénieur Aboué, photo Sarana, on a Katia Mboka, Batouba, Misala. Aux hommes, on a vraiment Katia Mboka. Merci vraiment, frère Nanga. Nengo Yamingaï, merci pour l'équipe Mobimba. Nabino nengo yambinga na kati ya plateau nabino vraiment na sepeli mbalasima na biki to okutana pour na sala susu émission susu. Merci beaucoup garçon plaisir pour ces très très bels éléments. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais bien vous signaler qu'il s'agissait donc de l'actualité en moment où garçon plaisir aya tout ça la émission il a bien dit que bientôt awa premier soin ezobima donc à beau zélango impatiemment. Je pense que tout bazana pour ça il y a dédicace bazana pour ça baimba bango bana pour ça moi ba marambo numéro nangza plus 243 9 94 620 456 plus 243 9 94 620 456 wana ceux qui bo bengi bo zo garçon plaisir bo solana ye donc vous savez bien. Voilà, merci beaucoup. Après, c'est numéro, tout celui au hasard pour ça, il y a Libanga, Tobaï, Mbaye, vous contactez, vous aurez la facilité, n'est-ce pas, de bien vouloir être encore chanté chez Ferregola, Palzouria. Voilà.